Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, Abalinaye, 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 Abalinaye. Eh, libalo, pardon, libalo est kang. Oh, ça libala moko, pardon. Pardon, ça libala moko. Il y a polémique té. Ce qui m'a dit bima aya ko loba mabe pour la libala leya. Il faut mitala. Voilà. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. La balandignon sur la BBC Mpoi TV. Bah bonjour, bah bonsoir, bah bon week-end. Nabino nyonso, Esika, Ezome Libino, partout dans le monde. Famille Libota, ma grande famille. Bah Chalamé, Chalamé, Chalamé. Les Péchalave, on est ensemble. Les Dinachou, pourquoi pas la Chine. Voilà. Kota aimé partager ce qui pèse en bala liboso. S'abonner, vous avez jamais décidé l'obinde comme quoi comme linga na e barate que na chaîne oyo na e bien okaka lelo na s'abonner mama pambwama zabinanga pambula yo na ndingo s'abonner. Voilà. Tu ko ça moi commentaire parce que la minute oyo le yanda ya mama kulutu na biso ya famille Libota a honoré biso na ndenge moko ce qui analyse ko bimaka ne batu bazoba yango mobile yango munoko azo diota nini azo bozanga ka eloko te bozanga eloko akoloba te azane na bazoka o boto benga na anglais a chepis na munoko oui eza place a bato ebele il faut munoko elumba bien moi Gams, il y a bien à monoko. C'est bon. Yango kande bino bomoni, yango kande bino bomoni, yako yako lobake no, nini yango na monoko azo beta monoko. Boki opesa Tanzambe na nous merci te. Yale ya buki seliba. Boki opesa merci te. Le monsieur il a assumé. Combien to mona bango bon, peut-être peu mobile na to mona kita ya ka pe ko bala. États-Unis ngana okelo beza mobile liboso kiti penza honoré ye moko penza kiti to mona ki mariage nini civil nani coutumier et tout azala kite feti oyo le a préféra ki a sepela ki kosala na ba collègue ne ya musala ezaki na restaurant Bellevue vraiment c'est ça bande koto luka polémique na libala ote Ajalea et Kitoko na mobali oya balié. Il n'y a pas de polémique. Toki pas itozonga. Il n'y a pas de polémique. Donc, c'est-à-dire que non, libala oyo canon. To lobango kutu na ndenge moko mabete parce que le monsieur, il a assumé. Il a vraiment assumé. Alors, totika désordre. Totika bilobe là. Il a vraiment honoré notre maman Kulutu des familles Libota. Félicitations na ndenge moko bandeko na vandi Nathalie non bino bato bo fingaka o bolinga pe ko ya likambo yo mona na kenza awa penza to lo ba pete to mela makaka pona nga kuto attaque non to zona ba polémique yango to longola non ki fanatisme to tchana no mupanzi qu'on félicite d'abord notre artiste to féliciter na nous artiste to longola ba parti pris to longola ngo. Donc, c'est-à-dire que non, moko tato kumisa nzambe. To kumisa nzambe ya komona leya to keto zongi sur les réseaux sociaux leya yangani. Il fallait ka kutana ngona liba yelobi ye moko yanga na yo ezaka nzambe. Alors, naloba toujours que non atana koya na analyse ndenge nini émission ndenge nini na ratakate. Na ratakate ko ça moi promotion de 3 minutes. Il y a nani, il y a ba film tozotala ou encore il y a film tozotala na Bellevue télévision. Voilà bande kolelo total qui 10e épisode.
ya indécrottable bandeko na lobby na tcheki kutu photo moko kuna na lobby bandeko qui est Belleville hein docteur Dacosta mwana ya nini ya Tirbo. Comment est-ce qu'il va se prononcer et pas Daeli et pas Kenny papa zana koma zolobate tala Belleville makambo a place a komisi biso ya ona yebisa ki bino bandeko bo welela akate ke non e bandeli mbala moko drama e banda non bo welela akate mbala moko kaka ke no premier épisode mbala moko drama e banda bo lemba vente sikona minute oyo Dacosta mwana ya nani ya Tirbo o ye moko tango amoni kaka dossier ya Turbo amoni kombo kaka soki kombo ya dingi nini wana esali que etike ye ayeba papa na ye te mama na ye akufa mama na ye bisa ye ke non papa na za boye boye kombo ne boye boye azana kin et tant que docteur aboya kinanu kokena ngombangu mbangu asalaki nini Dacosta zwaki makila ya nani ya Turbo na ya ye asali yango ADN et ça dit que non, et Bimisi est confirmé que non, c'est son père. Bota niveau Belleville azo memela biso siko muto aboui. Et on a le que non, cause la famille di Bota. C'est quelque chose de bon. Alors, bon aimer beau partager bandeko. Le loto kolobe lana nous libala ya le andaya. Vraiment libala moko classe. Libala moko propre. Libala moko donc rien à dire. Il faut zaka muto maseke o ya ko critiquer libala ya lea. Il faut vraiment zala muto maseke ndo ya ko critiquer libala ya lea. Non lobango vraiment avec force. Là bo moni vidéo ya ndambo ezo lekawana image ya muke ezo lekawana to moni présence à dinana to moni présence ya mupesha mobutu. Mupesha zana fait azaki wana. D'ailleurs, il y a tout le monde qui depuis tout le monde qui peut na restaurant Belleville. Azalaka. Dinana pe aza. Siko avant qu'on y a peut-être quoi ko loba. Mabe pona dibala ya Léa. Ndeko mwasi ndeko mobali. Zoatan. Pona ngai tant que mutu to travaille sur les réseaux sociaux, na moni loko na koya ko lobé la tête. Bon, disons ou encore to supposer que non ngai nazaki peut-être abakwiti le ande abaliboui na moni loko na koya ko tonga koya ko lobela ou encore ko sala analyse ya sur libala ya le na ndenge ya mabete à vrai dire peut-être loko muke kota tu es que moko kota na ko sala peut-être analyse ko lobaka que non vie ya âge ya lea nzamba pambolier ba oyo baza peut-être pe na âge ya lea ba koma na ba désespoir boche diki pa nzambe retard ezate boki osala pe ba analyse sans wana nzambe pa opambola bino parce que libala ya lea non tout le monde a place autour de lango mabete otali lea otali na mobali et loko kaka lisusu na sepeli makasi na mobali il est très cool mobali azo yamba ba invité mobali ayambi mwasi na ye memeli mwasi na ye sac soki boko ya parce que mobali to yebi ke non aza américain ma kulutu na biso lea au ko vana na États-Unis poisse assimé na niveau c'est-à-dire que non mwasi mususu azate. Mais le coup la communauté congolaise des arabes ndoki ba rozanga ko sa buzo ba sur les réseaux sociaux te. Mais ngai kota la papa ou encore kota la mobali ya lea azo mérité buzo ba ya réseaux sociaux te. Par contre azo mérité ba félicitations ya parce que il a assumé. Otala ekaka ne longi boy tu sens que non alingi lea. Et la fille de Léa très joyeuse. Bomoni mwana ya Léa yewana tango moni Belleville akembango ko yamba Belleville. Alobi ke non mama leki nanga. Bandeko soki to ko sala lisusu analyse ya muzindo makasi to ramener ba savoir peut-être ya artiste comédienne
parce que Léa kobala ya Léa ou encore libala ya Léa ezaki libala moko ya ba âge moko boye tokyo ba partir à 45 ans komata na ba artiste comédienne nyonso onon ba balité et surtout ceux qui ba banda musala na série ya ba CD ya ba cassette il fallait bazala na mariage oyo ya babeta kelelo babeta penza baloba non nzamba pangusi biso pinzoli et koloba lisusu ke non nzambe atikali nzambe oyo apesi le ya lelo nga pe lobi na ozwa kolanda na pe na etamboli na yo et ça na ba yaya mususu pour ne pas peut-être manquer ou encore pour ne pas peut-être que salir lisusu personnalité na ye lokwa ba mama télé siwana dignité à moi c'est zate ata muke pour papa opalinga pe apente kasi Teresa bande ko ba comportement ya bino ba artiste comédienne et kontaka papa ya tali azoki petan ya kotala komona ka mama télé sikobimaka bongo papa tout le temps kaka makambu tout le temps kaka sur les réseaux sociaux eza conseil nazo pesa parce que ndenge ba vandi wana boza na besoin mibali boza na besoin mibali tokyo kosa te boza na besoin mibali siko tala ba sortie médiatique oyo sala kawana est-ce que zo honorer personnalité na yo ezo honorer te soki to ke bien to lobela pona Léa na tikala nanga komona Léa te na polémique à Buzoba à part Buzoba o ba yaka kolatisa ye ba respect belé na ministre donc yo citer même pas ba bêtise à kala o ba mema pona mwana na ye non donc yo lobango te parce que bah honorer maman Kouloutou na biso beaucoup de respect. C'est-à-dire que non pas Jésus à tourner. C'est-à-dire que non makamwana to tumbi ango musika. Na minito madame. OK bi pété déjà ça on a déjà soki a komika na poto peut-être américaine hein. Nous amena ngai. OK to ce problème bodé. Bozo landa bandeko. Boko tabo aimer bo partager s'il vous plaît. Analyse toko chrétienté toko fongola pe toko fongola nde na benga kutu mama loketo te na obenga bien siko si la bisalu boyebi ke non relation ata mabeza totika la tala ba bonjour Natali boye namoni Natali na bino relation ata mabe eza toza batu toza parfaite toza na ba mabe na biso ata mabe eza ke tolia to mela kotika la na bonjour wana ezala bien ya muninga peut-être a eu problème OK ozui courage ya kosukola ke no muninga nanga a eu problème malgré toza esu bongo toza kané toza late mais tikana ni ata mais oyo ya kotiela batu mondelo donc awa yo okota te ayo okobima te. Si la zaki mutu moko ozanga na mariage ale ya te kolandana na ba émission ebele basala ya ke non ya parcours na bango ya musala oyo libala ya le ya bandeko to sala ba analyse peut-être ko ramener savoir ya ba artiste comédienne awo eza libala ce qui sili wana pas document oyo azui oyo oya zozwa awa na komina awa ndeo peut-être mobile ya ozonga nango akia kotisi kuna papa makambu le ya sali ni azu visa le ya sali ni États-Unis esili le ya na sila bakomona na kali susu te esili ya kosila est-ce que sans ça qui bo moto eza parce que ce qui ko totali bandeko 2, 3, 4, 5 personnes yo mutu moko au solar sous na bango te parce que bango ne baza mabe parce que yo lelo okomi pomba scène non mokile linga bongo nzamba linga bongo te mokile pe batambola bongo te exemple terre à terre na opesa ya mama télé sinenge bazalaki na notre artiste pe à son âme c'est qui souzi la terre et comment qui rando ya koya ko salela na ba émission mama Thérèse
asala nini abima lobe belé pona ndeko mais tant ndeko akufaki tant ndenge alelaki ezaki eloko moko tosalelaki yango baanalyse akoloba est-ce que azwi conscience ya kibomoto malheureusement azwaki conscience ya kibomoto te po ndeko oyo bazalaki na ye bazalaki bakamarade babebanaki après la personne est partie quand ndenge alobaki keno bazalaki basi babongisi ata soki bazalaki basi babongisi eyebi kaka bango ndenge alelaki wana est-ce que ndeko amoni yango toyebi te elingi ozala bien problème ezanga te na biso bato mariage ya Léa eleki kitoko classe propre Ursule Pechanga aza Dinana aza batete oyo baza vraiment keno ba belle vie nyonso baza bino bato bobanda soki bosala groupe bino mibale na Léa ça fait mal hein ça fait mal et ça vraiment passe bandeko boko tabo aimé Léa bali avanda pe na kini te e na age na ye akende amivandele na poto ake ovanda na ye akende ko enjoy mariage na ye oyo azeli yango tamulai nzambe arépondra te à répondre. Dites-moi, ou encore dites-vous peut-être que non, Léa azara qui peut moi si akoleka tout le temps sur les réseaux sociaux likambo elekate ye wana ye mbangwa ye ko attaquer le quoi maman Télés. Ce qui te obito solo la bien. Ils appellent le quoi on a pu sauver et puis c'est liba là. Ah je vous dis hein. Parce que miba libata laka. Pour papa na biso a pointé Léa. Observa qui non? Baya ko finga le bele awa. Lors ya makambu ya mwana. Le abimate pona kwa ko se justifier. Ya Gabi ya pe a matisa ke amema ngo likolo. Amema ngo likolo. Boye bate ke no bino nyonso bino moko bo bebisa ba CV na bino ya libala. Na ba sortie médiatique na bino wana. Exemple à suivre eza ya Léa. Bon la qui s'en mission au Léa y a une insolence sur les réseaux sociaux. Bande ko ngaku tu soki nazo kuma mutu kata nazo tambola naza peka na chepis na munoko. Eza na ba bombo, eza na ba chepis o eza recommandé na munoko. Tiena yo donc juste ka nini solo bien pe na munoko. Parce que bino bo monika ke non de mobile azolia. Ezuite tolongoli yango. Tolongoli yango penza makasi. Makulutu ya famille Libota abeti yango penza amemi world. Amemi penza makambo world. Ba artiste comédienne bino na bosala ba 45 ans komata. Bino na bosala ka ba sortie médiatique ba lobate pour na citata ba kombo ba mama Télés ba ya Gabi ba nani lisusu. O bozo ka batana bino bokanisi ke no bino ne boyebi koloba bozo bebisa ba CV na bino. Exemple à suivre eza ya Léa. Azala insulté awat. Tomona ya bimata ko ya ko se justifier. Laissez les gens parler. Nani na poto. Lokwa ta papa o ya baleli biso mama kulutu. Aoki pointer mama Télés. Abebisa CV na yi. Pona nini ba lobika ke loko moko na 10h20, 10h30 déjà. Asa mami ki nani foundation aya ko répondre. Mendenga zawana azoluka mobali. Sko yoko zala kaka mibali yango luka ka bawe o bayaka ko luka o bazaka ba goûter laisser jusqu'à quand? Ya ke non chance e pesa meli Léa. Na minute mpona nga kutu ata soki akei. Atika na théâtre. Akende ko enjoy libala na ye. Peut-être que non
théâtre moko ou encore nani Belvia comédie biso film moko boye et sengi que non les à intervenir à partir des États-Unis et bika mobali ne ce qui a autorisé mais pour na libala ya Léa je le dis tout haut elle mérite a mérité libala oyo bon mon a que non comportement et contact na vie comportement bande ko bizaleli Aza artiste et comédienne. Déjà, artiste et comédien, déjà, 70% Tokyo, 50-50. Il y a chance à Libala. C'est quoi Yebisanga? Libala est allé à Nenge Lekiawa. Bandeko connaissait seulement de féliciter notre maman Kouloutou. N'a pire esprit. Libala est propre, ba collègue nae balati propre, ba ko soutenir rien, belle vie très propre, Irsil Pechanga, ba Dinana, ba Marina, tout le monde était basé na ba lataki rose. Moi na yale donc esengo. Je ne pense pas que non le yagotike kuta okeka na ya otike nana. Moi na yeko yamba belle vie esengo. Alors, quelque part, les exemples, les conseils na pesi. Na bino artiste comédien et lobby à ta papa et lobby à ta papa et lombe. Artiste comédien ou encore comédienne, beaucoup mi bato ba rando sur les réseaux sociaux, le bo s'intéresser na musala na bino ya art. Beaucoup mi ba chroniqueur en même temps, beaucoup mi ba chroniqueuse en même temps pour na koya ko sa nini ko salir bato mususu. Ko salir kaka bino na bino, ko salir ba collègue na bino. Si ko libala Léa to kika ko ba mama Kouloutou te to pesa pe conseil ya koloba ke non soki to lobi to tala to kende peza na mozindo to solo la pembe Léa zo mérité pona nini soko tali Léa o tali pe mobali na ye o tala ke non et que égal kitoko et puis on sota ke non mobali mungana mona ki déjà un certain moment na mona kaka Léa komi ngebu Léa donc et là te li aller changer donc non comprendre des things bi et là, on est là. Nous avons un qui a bien. Là, il y a France, à Zongi et tout et tout. Ta mobile n'est pas bon, c'est le kiti afanda. Donc, on a que non, là, qui place Moroboé, donc elle sera heureuse. Donc, c'est-à-dire que non, le monsieur a qui t'a observé. Bon, si la mabino bayaya ba 45 ans, komata. Arrêtez botika na makamu na bino kaka ya musala na nani na ya ba comédie na bino wana botika makamu ba sortie médiatique lorsque bosa ba sortie médiatique bozo yeba biloko bozo bimisa na munoko te zo bebisa bino ba CV ya libala bolanda ta Léa peut-être tango banayi ko vanda kimia oyo Gabriel abima loba ya alobela ye mabe Kobota na mutu boye. Donc na okyo lo bangote parce que les azo mérité beaucoup de respect pour longo libiso soni penza. C'est-à-dire que non maman Kouloutou a longo libiso soni. Donc toza la maman Kouloutou moko marié ou api les États-Unis. Vous comprenez biso famille libota. Donc à ça la sortie des médiatiques moko ya ko bêtiser Léa. Mais Léa bimate pour na quoi ko répliquer pour na quoi ko répondre ya Gabi hein. Si ko na minute la tangu Léa a garda silence na e. Na raisonnement na biso bato mokili. Azui. Moi bima lobezate pour makamwa les a soni boye oboye boke nango kanenge boko réfléchir, c'est ça notre biso congolais. Okebi pete ayuma abangi. Or abanai ko garder personnalité na ye. Ti lelo wapi mission o batu o le abima pona ya ko loba mabe aloba te bande ko soto bito tala bien tam suka comportement ya le ya wana ya kozangisa ko sala ba sortie médiatique ko loba bizo buzoba nde PCP libala mobali nini ko uta kuna pepa ya connexion peza makasi loko ale ya boye pe na benga mama telesi na o se moke na ngote na okika mutema pasi ya koloba ke non
babimaka basalaka basortie médiatique sans pour autant savoir que babebisa ba CV na bango ya libala. Bakoloba wana te ke nonde bavanya na bazana besoin mibali te, bazana besoin mibali te. Siko mibali bakoya vers bango ndenge nini, vers ba comportement ya tout le temps kaka yo sur les réseaux sociaux yo ko répondre, yo ko répondre. Na mobali yango bien, moi so ya o memelanga problème na kati ya ndako. Moi so ya o memelanga problème na kati ya ndako. Yag he abali he na haji wana he mais on ne vandi wana on a besoin mbali. Ozo te poani comportement. Oki ozala peut-être ça qui erreur moko na vie. O yo moko lobi jamais kutu erreur ezonga. Parce que les Français disent l'erreur est humaine. Oki peut-être o balobaka keno okwei telema pupola. Yeba kaka ke non place on a kwea ki na kwea lisute. Là elle avait gardé, là elle a gardé qui se vena ya libala. Ah oui. Là elle a gardé qui se vena ya libala. Alors so au moins ça bandeko, est-ce qu'on a biso za koloba ke libala ya Léa et que kitoko makasi libala ya Léa et monani ke non parce que mobali naza mobali ya mbongo yoka batu mususu mbongo ya wapi azane kaka pe travailler kaka loko batu nyonso en États-Unis c'est un problème te pour ça là nyonso akangisa ki peut-être ba moi pour akangisa budget akangisa budget moko boy pour se payer ça moi sine boy honorer moi sine et lorsque aya kiti na kin ayebi bien que non mokili koloba et tout mais akangi eloko wana na mutu akangi kutuba matoi na ye atali eloko ya lingi atali Léa je vais honorer Léa yango wana donc mobali moko omona na tendre tane obongisela Léa kiti masi ya nzambe retard ezalaka te aho pupola opangusele pe kiti Léa vanda nzamba tikali nzambe bandeko bozongisa nzambe na mitema retard ezate pa nzambe total etamboli na biso les artistes comédiens botika ba sortie médiatique ya buzoba botika koya kosala ba semblant ne bozana besoin mibali bobongisa ba CV na bino po bozwa mibali. Bino bokazi soki Léa azaki na ba ben ya ba sortie médiatique tout le temps koya et keko Léa sali boy Léa ope ya répondre ayepe ko répondre tango azo ko répondre na sabebi si PCV bande ko eza révélation na zo ebisa bino abima joueur ressource pas SBT to yoka kutu te place a fogoli munoko alobi donc na kimia nyoso to sala ba analyse mata kita azata kuna te vision ya aigle parce que bino tant bosa ba sortie médiatique bokanisa ke no boza clair te boza clever non bosa ba kuluba ba tout moko boye ke no se pende boyebi koloba so ni non exemple à suivre yango yo bosi la mabino ba artiste comédien ba AGC essayer avancer boza na besoin mibali to kosa na terre bongisa ba CV na bino bosuka kaka na musala na bino ya théâtre esili bosa ba sortie médiatique eta ba fingyo ndenge nini bozo exemple ya Léa libala ya Léa uti bongo mutema munene bo fingeli koto journée mobima 3 jours en matière ya Léa a répondra te audio moko ebima te po samba aya ko loba vérité so pende mutema munene wana boloba peut-être que non maman bébé ça kosi nga loba na nga makambo ebele na loba na ngai pe na o révéler na nga batu mususu ba comprendre nga baza ba loba maman bébé solo bi eloko moi solo bino bokanisi sortie médiatique na bino tango boyaka wana bokanisi no boza clair ba o ba yaka neti Léa na bomona ke loko azoba ye wana abimisi kapumba ya mobali botala mobali asime botane mobali nazo lengela mobali azo yamba bapaya ba invité mobali abongisele kiti mabe apangusele kiti mabe avandisa ye mabe bomoni bobongisa ba CV boko ya ko chola pona soni mais bo souffrir na kati ya mitema na lobi nanga ka vérité
Alors, famille Libota, bref, film na biso tokomi kuna na 10e épisode. Lelo totalaki 10e épisode. Da Costa, mwana ya Turbo. Ya Daeli na Kenny. Makamongo ekende ndenge nini e? Makamongo ekende ndenge nini e? Belvi nenga me marabiso. Alors, sans moi ça, tu évité, les Cameroun les deux samedi, tu évité ce peu bah ça la paix mariage religieux, tu évité, ya mutu yana nous arana nous ya civil pour d'autres qui wana mutu coupé ça, les peut-être payer visa, na évité États-Unis, on a évité makamakota France. C'est au moins ça. Alors, bref, bandeko, beau aimer, beau partager. Famille Libota, la Chine, les Péchalove, anniversaire n'angeza le mois prochain, le 20 juillet. Nabotama le 20 juillet 1900. Je vous aime. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.